juste pas voir ça, juste pas chamali. Viens ma petite chose. Ma bonne souffle à mettre rien à campagne. Habite sur la digas. Aïe sur la forêt. Les bango. Attends ça, moi, mon cap. C'est tout animateur. Akwea, tombé du ciel. Non, feste à brigade. Feste à brigade. N'a pas de droit David à Tchedat. On comprend. Il y a besoin de Tchadat, tu le mot l'État. JDT. À Tchedat, tu comprends la vie. Où je suis bâti Kali. Tu as fait baguette. Ça, c'est l'honneur de. Où est la part des appréciés de Yamou là-bas? Hein? Où est la zone de ce que ça le bango dans le babétal? On peut pas comparer. On peut pas comparer avec Ouera. Et bango n'est pas si là, Ouera ça. Ouera ça, bango n'est pas si là. On sait Ouera si là, bisous aux attaques. Mais si la goff, il y a nos autres amis, 6 ans à tuer. On y a pas goff qui sont la côte à la. On a Ouera. Ouera, la production. La côte de la production, Ouera, la qui sont la côte de la production. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont raté. Ce qui est artiste, c'est que les artistes faut reconnaître le journaliste. Ce qui est reconnaissable pour la journaliste, autant que ça musique va bien. Voilà. Merci beaucoup, Président Gofizola. C'est la mission, un dernier message. Le dernier message, c'est qu'il a fait un rendez-vous le 9 mai. Barcelone, rendez-vous le 5 juin pour un moment historique. Pour la toute première fois, la rumba congolaise fera vibrer la ville et promet une ambiance inoubliable. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez dès maintenant vos billets. Fabregas, le 5 juin à Barcelone. Autorité. Fabregas en concert. Formidable. Barcelone, rendez-vous le 5 juin pour un moment historique. Pour la toute première fois, la rumba congolaise fera vibrer la ville et promet une ambiance inoubliable. Joe Greg. Déjà c'est bon, on s'est peu Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez dès maintenant vos billets. Fabregas, le 5 juin à Barcelone. Tombé du ciel. Ndeni bino na Canada kuna ya. Biso calme ngalo anniversaire na ngai na olia na baye. Baye na moi bilo na ngai banini ebikaka. Merci ndo tienga munene, merci vraiment pour bon anniversaire mon pote. Merci beaucoup. Na mon tie photo Fabregas là sindeni. C'est azana concert le na Barcelone le 5 juin. Non, c'est les promotions. Celui qui n'est pas avec nous contre nous écoute yote hein. Bon est-ce quoi za contre biso la nini? Oyogi yemo nga lobi te tezo compliqué maloba ya le roi Petro wa biso moko. Olandi mon petit de plique. Il y a au moins photo qui va soutenir des pliques Olandi vidéo de plique était hein. T'es sauté zappé bon. Papa. Biso ba wengemen to sala ba petit nini. To soutenir bango tango ba ozo makambu. Biso komi lokola ba na habité quoi to bandaka bien na bango. Après ta ba ozo makambu te longolango. To bandaka bien na bango ta ba ozo makambu biso ka batali boso ba biso mabanga. Depuis que biso tia na tolo to sala ba vidéo. To fula pour na concert na yebeta mais à l'aise. Depuis que beta balé batenze ba wera isa ba jeni ni wana azonga tenze matilapia. Maka yo tala makambute ha? Rien? Beta balé na Congo na palais na ye na kin. Nena beta balé bongo batenze ba wera. Esi bon ba jeni ni wana boka tango bota ba longo ni temba batenze ma fere. Batie ba longo ni temba wera. Problème longola cigare ba sindi longola cigare. Na solo. Balobi remove formidable autorité état d'esprit. Wow. Na longola yango. Longola zela na zongi na longola bongo zonga. Zongi na longola bongo zonga. Bato yo TikTok asala de makambo ndeti baje. Formidable changer bilamba. Balibo sona kuta nango depuis
Depuis na banda mbala liboso na kuta na makambo na forme oyo. Formidable. Babo okoti ayeko. Aïe. Autorité bakoti sio? Bakoti matela longoli yango izango promite. Oyebi ke mbala liboso depuis nga na bana osala ba live na mona mnake no. Tano ba mnake no ba bengani nga na mbala liboso na kuta na. Donc c'est ça. Ba bengana ki yo. Balobi longola formidable autorité longola e. Pour la simba cigare. Donc soka na tika ki on ba bloquer tout. Banga kitsa omba te banga ba bloquer ba kitcho live. Aïe, bateau ba méchant, ba chinois ba mystique, plein ya ba chinois. Ba mystique fort. Donc ba wali ko mona ba sangate cigare te ko sa publicité. Ça publicité, oui que ba uta ko bloquer nga visibilité pendant 2 mois. Et pendant 1 mois. Oh, ya nazo mona ba bonete na mona ke loko te do nazo comprendre de pete. Ya mona bimisa ki soko talibo mona ke na ko créer les députés de sans toi na TikTok. OK. Ba nyongi nga fort. Ba master bambote na binoti boloba bokomaka tozana na formidable autorité biso na poto awa na Canada na ndolalite tozana no mwa tongo na koloba tozala kola 20h. Kwa mwa tongo. Na yiki bino ba Europe banini ba tongo koma kasi mama Esther Sekola. Na yiki Holanda biso na ba faux compte quoi mais tozaka wana. Tombe du ciel petit wana soli ma be makasi na niveau moko boye. Batenze ma de la forêt ya Gimalela. Ba jeni ni wana obeta bala. Ba jeni na bolongo lango. Batie affaire. Nzemba affaire abimisi ya sika wana boye. Akomisiko ko bina nzemba affaire. Omona ba gars ba pecho ba luka. Maintenant ba beta va beta concert na yemta tcheki maboko faire été de la forêt. Donc de la forêt a la chance té. De la forêt a la chance na musique. A la chance à obimisa bana. Mais chance à retour, il y a reconnaissance pas bana na e. Via ça na moitié. De la forêt na moitié. Et l'eau de Arthur de plus qu'à Saliwana. Et bien, non, ça les vidéos. Ngai ta beti concert na sali vidéo na courager concert na ndenge le kaki bien. Na mona commenter na vidéo na mon frère merci mon encouragement. Parce que Arthur Saliwana sikoyo. Et go blessé ou raté mais blessé biso ba fanatique. Ouais. Il y aura fan wala. Kiss qui bags ça vie formidable Kolandate Boma moto formidable. Non, makamusu to robo melango ba moto na luengete. Moi depuis tard de la forêt Betty Adidas Arena. Tête de la forêt Betty Adidas Arena de la forêt pleine de succès. Abi ke pecho de plique fona fulaye. Après Adidas Arena to moni de plique ninga mataki. Akebeta concert à sali plein carton. Biso ba wengemento biso nous sala promotion ko ya concert na concert simbi. Autorité bon anniversaire doga Kiss Bags doga. Bonjour, bon anniversaire formidable. Merci beaucoup. Ndeko naza bonne na yo naza bonne tombe du ciel. Mamle sama ba Holanda te to pesa va comme na mutu tout. Kibax zo Holanda yo aloba kon bakazi au micro. Après ma réseau. Ouais, réseau il y a toutefois is a long time watch and a rising star in your life. Oh, okay. Il y a Français on vient à comprendre on se débat vini toutefois. Il y a venu voir dans le Canada. Allô? La consommation de substances direct. Bazo zong saka plan wana o nega eleka ki wana. Yebi si batongo pe lisusu muda salongola ki ambanina. Kibax zo kabiso. Oui, ngala kamno très bien. Bo kangate. Ouais, loba to wana yo ka dia loba siko. Oui, na ba joyeux anniversaire la formidable. Oh, so pesika joyeux anniversaire. Tu ko souster. Loba na ki formidable loba na. Ya umoni formidable, umoni
Toana souffrance moko boye. Tozer mona ba. Moko tozana ba incompréhension entre nous. Il y a des fois il faut kumisa nani. À part de la forêt, ozoe bato kumisa nani, olinga nani, parce que ba fanatique ba ozoka trop ndeko na ngai. Ba fan ba ozoka mingi. Mutamalamu azomona na soute ba fan ba ozoka trop. Tel de la forêt. Ayena na Jamaïque na wasabo mikili. Ta musupe ba kota na bango studio te mais na cadre kaka esala ndeti ndenge zala kaka. Atindiki bango. Azotindika bango. Mutema malamu oh webi ngana lela ka wasabo makasi po alobaka pena ka Alex Ntima ngana uti pena ba mbujima inanga tono beta na bekol na tono beta na ba orchestre na biso mais souci nanga ka na koma na kin na kuta na les rois de la forêt na nio kwa mina nzela na komi pena na kuta na les rois de la forêt ya ba rêve bongo webi ke toto mona ka wasabo za lokola petit falit ouais oh tous les bagages que nous fallait pour abimisi petit fali oui mais ouais ça beau par exemple ça le quoi petit fali ouais il y a eu combien de quinoa pena na ndenge ya quinoa na tous le quoi ba Goldberg ba perda pédale mais ouais ça beau outil pena ba village ayebwe asimi makambo kena ngwa kumbeli lelo na beteki na life una na loba Jamaïque aleka ouais ça bona ba poto misato aleki na deux fois Angleterre na deux fois Paris a scène musicale ya héritier Watanabe. Allez, où est-ce que bazo kene bango mibale. Donc les gars on a 3 poteaux. Donc pecho yo azana makambo. Azana makambo fort. Azana grâce. Tambe na ngai. Omoni aza Bill Clinton retardé nenga zawana. Ouais. Tango ko pomper awa plan oba uto sala na les rois so basali yango pena na soin ya mikili te les rois boko taka studio na mikili ozu maquette wana ba masteriza wa pata mikili ba pecho ba buaki na studio ya mikili comme ça tout monde na ko pesa formidable mabe wana dega dadi kuna kutenalo na bosa na maso na vega kaka dadi kunateli avite kutenalo mwana wenge pena osaka na basala clip na les rois de la forêt ou ba tout na car quoi oui ou ba tiraka poison dadi kutenalo tozana chance ya bana te de la forêt bana e ba personnaire te ok de la forêt na niveau bimisi bana so bana bana personnaire we ngaza likolo lisusu makasi et osaka bana wera baze belé mais baza ba reconnaissante ba reconnaissante vers papa na bango mais ba boule ke so basali ne bongo ba mata ok ne ba sala bongo ba okita biso majorité plurielle fait phénomène à ça dit trop la musique na ba le so phénomène azala kati est-ce que 5e génération ngezala rien pour tout monde na bango tout baza ba égoïste balingo bimisa bana ti na ebisa deuxième né bonsoir deuxième né toi na formidable autorité anniversaire na lelo happy birthday tonton merci beaucoup yeah God bless you merci na olanda makambo na bino nde papa oloba bawana nyonso tu bakofuta po balobaka ngo oyo ozolona yango nde okobuka ata lelo omoni ye mabe oyo aza papa oleba ozala ta reconnaissant na mosala ebele oyo asali na bavaleur oyo apesi bino ti bokóma lelo bato nde boza wana me ntango boza koignore ye soki azolela na motema na ye ekosenye ye motema na ye ezosenye bino ata bozwi bolamu na bino wana ya biloko na bino ya bitya wana me suka nango baoyo boza na bango bakozongisela bino ya sincere ezalaka bongo mapena mwente ezala bongo ndenge papa alobi so baza kopesa barespect wana nyonso me aza likolo me tala kaka mokili elingaka kobundisa bato ya malamu mpo oka bato bayina ye c'est aide-moi à détester non aide-moi à détester baosangana oyo moko akoya akosi moninga makambo mpo kaka bolinga ye te otia ye kaka mopanzi mais Dieu est juste toujours même avant la mort. Mais oyebi ke bino boye ko découvrir depuis que na arrêté nga na yebi hypocrite wana kala
Ah, omoni, hein. Nana ebe hypocrite banakala na kumisaka ye na sepela na ye parce que azaka mutu mwana o de la forêt bimisi mais aza vrai hypocrite na ebe banaka. Osomona. Donc so tali bien tala vrai mwana ya le roi de la forêt na wenge ezeriti watana. Héritier kaka, wana ya solo penza. Héritier kaka. Vrai mwana, donc mwana oyo achangeaka te auta et pas jibe mpiana mais alobake mwana vieux père na ye le roi de la forêt. Ndako nyonso. Ata la famille. Neto uta la famille. Eh, tant tolobake ko uta eza muta bimisake mdalakisi biso ye na télévision. Kasi eza bongo eza ba terme moko balobaka nini tokolo ba so terme péjoratif mais bato ba comprendre ba sens wana te. Ba kelingaka ngo na ba nani moko boye. Mais ndenge wana on peut faire la comparaison de quelque chose comme ça. So ba yebisi ok oya za o penza za papa na ngai ezaka teke azala papa biologique non. Na musala moko boye mutu wana yebisa yo musala ye mutu asala ki okoma mutu na musala wana okobenga ye papa. Il n'y a pas de problème. Eza ne loko moko mabe na kati te. Mais bato ba comprendre ngo te ba mona so ba lobi papa oya za mwana na ye mpona bango bazwa ngo kana chance figuratif. Ya koloba ndenge papa aboti mwana. Non. Eza bongo te. Ozomona. Ah ouais, c'est ça. Formidable, le bango bani formidable. Nabi, Jiba Laksa héritier na TVT. Est-ce que Nabi a pas Jiba héritier na la yeba kuti Jiba héritier le capa Jiba so héritier lo ba ngote. Héritier pa lo ba ngo. Non, eza image ngana zalaka wana. Ima na yebi image o Jiba me maka héritier na mpeli. Yango wana. Mais image wana ebele ba mona ngote mais héritier na ba toujours ba likambu ya ko bimisa te. Likambu ya ko uta quelque part. Na le héritier bima e pas Jiba mpiana te. Mais ko lakisa biso na télévision ngana monaka ye c'est droit de la maman toi ba guerre ba Mercedes toi ba guerre ba car ba o ba uti miki ba ina ba car ba o ba yebo ba uti ba ina ba car donc ina ba car ba riba ya usakana te alakisa ye biso na karibu variété mais abimisa été ayemba kanze moya papa wemba mais malgré moi ba libanda ya ba gamme ozo mpwana mabimisa ete mudabimisi héritier eza le roi de la forêt yango moni ye moko héritier loba ngo ke ata soki babandeli mokili balobi orchestre ni fona beta ngana obeta kana wenge maison mère na obeta kana le roi de la forêt aza na aibo garder ba valeur aibi ko respecter mutu na wena epi na donc voilà quoi tel ba journaliste a posé une question yo nengo za boye au collé pas les rois de la forêt. Est-ce que ndenge papa na yo omona ka ete so salaka nini so salaka nini est-ce que le so kutena papa na okundima ke o reconnaître papa na yo abi azala mabe azala malamu azaka papa na ngana za eloko ko reprocher ete makambo papa na ngai na mama na biso etali ngai te ngana ebika ke wana papa na ngai yango ozoba bénédiction bolukela ngai te bona ko reprocher ngai ebele ote asali bo azongisi bo ete eza kuna te bona bozoba bénédiction bato bazo gasa makasi ya elo na sepela na héritier très sage ça madame azape reconnaissant héritier mana voix sens na reconnaissant vraiment reconnaissant. C'est ça. Ouais, reconnaissance. Dès depuis qu'il y a un art sali wana. La blessage oxy monté mananga fonabi. Ah, depuis que Rosa Makamba boy. Kaka sikoyo. Kaka concert moko beti kaka moko. Bolo so beti disque ça le succès. Donc c'est qu'on finit le roi de la forêt na télé. Ako motia munoko Oh maman. Acha munoko beta bali na palais na kini na mula. Etine moko cha musique a wera abisi kata musique wana botia ya feri batia musique a feri bani ko bina kasi non les enfants toxiques non azana bato ba intoxiqué yango wana ti bango ka bongo bata c'est maman c'est un hypocrite bata sans position bango wana bata sans intoxiqué a déranger motema na fora
bato basoutenir ye makasi. Bon, mabe na bino pe siko boyoki bongo mobi vandeli. Non, il faut au moins biloko bongo. Batu bazana ba numéro na bango bengi eza nango ya kobomba mate, benga ye na polele ata batu ba oyoko bengi ye o reprocher mbala moko. Mais bino bo bomba ga ba lobaki na yebo tiki siko ye ko maneti ba mirmir. Non. Muto sali ga fo bo moni na miso batu pe bongo. Bo bengi na téléphone, moni loko sali. Problème te bo lobeli e ba makasi bo pe ba o bote o parler batu ba yoka. Esili wana posone kolata ka ye moko lobi so ya azo bisama DJ ba geni ni wana ngo memangana ba geni ni wana mawa o to fuli to bete concert beti na biso bana wele aya obeta deuxième to tie maboko concert sali plein aya obeta deuxième sala mbala tembe aya obeta deuxième ça rien na bengi ça déplique a PC déplique micro déplique a minze mo mobimba Kolo yes. Mettez l'eau en footibus. Problème te. Mwana bunga ki mwana senga ka tata bomengo akendaka. E komama pe la Bible. Sengi bomengo alobi ngali sute nga penza bona bongi de ana komi bien akei. Metanga koma ki liboso kuna esimaka te azonga kaka na ndako tata. Déplique masolo oya ko beta na télévision wana. Soit déjà masolo ya wera zalaka bien sala boye abeta yango par complaisance abeta yango par ironie na au fond de son cœur na pakulaka avio mafuta di eloko eza nango se muto aza parfait na mokilo ya aka nzambe kaka o biso ye osala biso na nyonso tomoni na se na moyo mais muto mokili te nga ata yo moko kozala bana na oboti bana wana mwana mususu so agafe olobaka mabe ezali ezaka kateke ka ye kaka o moma yo ki osangana na muto okuto yeba te auti famille mususu yo pe famille mususu mais ndimi yo bovandi esika moko a maîtriser bino bokanisi eza facile eza facile te Mabia mama na ngai. Bango basala ki so album dynastie na bango. Ba panzana poni. Basala ou pas même basala pas. Kasi ba do panzana kaka ti po ba nani chef malunga zate mutu na mutu azoluka kaka yazala. Ba obonga ndeni. Nzambe. Dina fora mutema munene. Ba famille na ba makambo ngo na ba famille to kutana na ngo. Mais zate ke mamsomo na nande baza osala bino wani za ipo babongisa bino lobi za bato. Mama na ngai. Moni la famille mama. Moni na famille za différent de la fois de la fois zibana na bana miki kolisi bango boko. Papa. So bango ba mona ngo bongo te. Apesi bango succès. Apesi bango succès. Alati si bango bilamba. Apesi bango succès. Apesi basomeli mo banda basoni ba parler bake ba poto. Batala bango batala ga kota mabe. Ya malamu balobi fota la mutuna bola mata moko pour reconnaître ye penza ba pambola yo mais so yo zo tala nga côté ya mabe na yo zo muluka ka ko binisa ka mabe na ye o pambwa mate mabe ni de la fois mabe te pa ba na ona dit loi yebisanga mama déplique irreconnaissance a péché biso lelo aye na wenge ye moko aluba na ya na wenge basaki ya bilamba bima nango nga alandaki ye mkola banda oluba abina ya na wenge ka bongo mais jour azongaka bapie basaki ya bilamba azongaka nango ye na bamusicien na ya nalingai kutu nalekisa émission ngo na chaîne na nga na tiki azi bamusicien amemi bango ameme bango biloko na bamusicien na ye asala ngo oli boni tombé du ciel nasepeli trop lelo nazwi yo ya solo oui nasepeli trop lelo mpenza nazwi yo ngai yo nazoyoka yo kasi toza na formidable autorité na mama Solange non ye mpenza nani kotangaka kombo na nga wana kitangaka deuxième ne kitoko merci beaucoup nani tombé du ciel ouais. Merci pour la boulot, nous sommes là pour le mouvement. Merci beaucoup, mon pote. Merci, Pelé, Yaya. Yassolo. Nande formidable, merci, Pelé. Je suis trop fan. Vraiment, boulot, vous ça là. Les autres là que maison mère à la caca. Yassolo. Pour eloko yo, maison mère les autres là, et ça la maté. Mon tout en dit maka que 15 ans après. Ouais.
tozomema na génération bajeune banani bino nde boza boye. Vous vous rendez compte que banzembo mosusu bino bomoma oyemba bimaka bozalaka na ba 2 ans ba 10 ans. Ozomona? Ouais. Mais ntango biso tobandaki kolinga banzembo na biso wana. Mais bato babandaki koloba na biso ke non eza manzanza. Miziki yango te. Rumba yango wana te. Tu vois un peu? Mais lelo yo boulot oyo nsona salaka ekoma kofuta. Ba mususu baninga na ye oyo muninga ne banda kotia ye en face akoma kokimba boyo. Tombé 17 non mataya moko non sata mobo. Kitoko formidable, kitoko formidable. Ozo comprendre Tombé 17. Ouais poli nazoka. Donc ekoma na nini? Nazo biso eloko na matele eloko a déplique. Déplique. Boka mwana bino te ba petit wana tout mutalinga nsona azate. Ouais. Oyo tie na sima na yo, oyo tie na sima na yo. Ngai mobetelo anecdote. Ngai biso toza tomona bango kutu te bango ba yesima. Biso na poto to yamba ba fere. Dans maison mère salami. Ouais. To yamba ba fere donc vague wana liboso ba babi banani ba concert bato ba yebi concert à ville juif. Oui, que dans les cas place wana master moko boye Thierry Bisengo. Thierry Bisengo na mimi Bisengo ba lekisanga pena place wana na utaki mbali boso pena comme na secteur wana oleki Villeneuve Saint-Georges oni ati mwa likolo kuna. O mati mwa likolo eza ne tozo kende eza kaka ne tolingo ke na périph ko ngo kota Paris. Oui. O mati likolo kuna ba lekisanga na sala ngo. Ngana zako vanda na Kremlin Bicêtre donc ezaka na sima wana. OK. Donc na kendaka concert wana na makolo. D'accord. Donc pour na koyebisa bino ke ba petit wana ba déplique akoya tala muto avandaki na ye. Azo tapoter mais nsone azako yoka souci na ye. Abi petit wana peut-être regarde. Pour la concert kaka sali voilà abani oyo avant na simana wana je vais te na raconter histoire moko soki mutu na bien ye moko azoyoka biso nazalaka na ye voyage na bango liboso basala na poto nazalaka na ye tokutana na ye pa ya ser moko boye Rita. Comment on est Rita? Comment c'est na Rita? Tozalaka kuna tozalaka na mutateato oyo a comédien oyo fait Jani wa kufaana. Ouais, Jani Fay. Ba bêtise moko mwana azaka koloba à l'époque auti koya. Mais ba bêtise moko aloba jour wana za ma trop. Tika koloba yo beta ona. Oh mais je t'ai dit Tombé du ciel. Au moni hein. El moko fobo botura biso to za ancêtre ya maison mère. Ouais. Biso oyo na ba to bamba ba to zwa tamu guerre jibe wera après ba kalba kokota na Paris. Ouais ba marche depuis Gare du Nord tina Château Rouge. Ouais. Biso to organiser ngo ba benga zéro dans l'ombre za ba biso yo. Bon. Biso to bandeki okende na kepa Joël na récupérer ba fiche na tie na voiture na ngamoko na sombi col na ngamoko na ke collé partout na Paris mumba. Vraiment. Ozomona. Et moi no yo zoloba o avana azana sima ngana lingaka yete. OK. Ngana lingaka yete. Mona na biso mena lingaka yete pona yebi les à côté na ya salaka. Aloba ba bêtise moi eleki viona ngana leki na wemba manini. Oh, wana uto kota kalaki. Uto kota voyage à Liboso, Tombé du ciel. Voyage à Liboso. Na leki na wemba faux chanteur. Na kalmenga petit nanga. Nini kaka. Numu tango wera ema mokili manda ya surprise. Mama ngai na yebaki yo zalaka. Azinini. Oh benge fo biso to bato tiaka ba chana ye banini no habita petit ka ba bilo apampa bana obondi carrière sika doto ba yipsenga kakimi
ekamisaki na ngonga te. Ok. Ekamisaki nga te. Bana wana tout au monde ati bayakana ayaka azoloba ngana ledi via wana. Ah. Viens on souffrir hein. Ba fo ba petit ndenge bazana bino bato bozalaka ozozwa ye moko matisi ye uti affiche. Tomber du ciel. Faut salaka ngele na ba attention na ba petit wa. Ye Fabrice ndenge azana. Obi mukolomo le roi de la forêt azalaka na Paris. Na betola anecdote mususu. Wana nde nazalaka te me masa mo mutazalaka wana. Ouais. Omoni akendaka azalaka na Paris, il fallait que Bruxelles vitesse. Et là, au moins, il fallait que nous soyons likamo, il fallait que nous soyons en but. Période de musique, bakangaka awa. Musique est à obétate. À quelle porte de la chapelle? Bakena Fabrice. À quelle porte de la chapelle, il fallait jouer car à Kendeka et MMA vitesse na Bruxelles. Bon. Au début que tant que communique le roi de la forêt, il a payé moi bambongo. Il a foutu à tout ni nani muto convoitira Joana. Abi je te dois combien? Ah il y a le bilan non. Le roi de la forêt tika ngai na ko régler na otala on a yi. Bon. Abi otala on a yi d'accord. Donc de la forêt à Mati à que oui, ma bêtise, Fabrice a tiré au Lobanassim. Tiens, Albani. Ah, t'as la vie. Eh, t'as là. Ah, quand tu fous ta nini, t'es un fouteli. Eh. Il faut vrai, on a joué Bissayo. Nana massa zalawana. Ba petit wana ba un grand bango tout le monde gawana. Mutu alinga de la forêt na mutema moko azalate. Bana mabe ndenge mona bango wana. Bon. Yango tango beti lisola depuis kawa e kamisinga te. Ba hypocrite ndenge mona bango. Bon. Donc boke bara loka na matala ki na yebisoka yango wana. Mais en tout cas, na sepeli quand même na solo anayo. Pour la première fois. Namona ka na landa kayo tout le temps même là naza abonné en tout cas pour lina sepeli pour lika okati to wana ba kodiga pour lika okati to wana ba kodiga Poli eza deuxième prénom na ngai Poli prénom na ngai na Polydor en fait na kata ok tenga na linga batu boy omoni to saboye sokozo kene na o place mo boye ya kofinga te ozana tina otsaka bakombo ya lokuta belete so moni ke place wana eza place na yo ndenge le roi lobaki ba match ebeta manango ba kena on la stade metango yebi ke awa binda chez yo ozo on pense so yebi binda awa binda chez yo il faut ça poids omoni tomber du ciel mutu na longo la kana ba petit wana tout le monde a eza héritier. Vous pouvez te tenter choc awa. Ah ben héritier Poli avant que ne tout pese na no ba côté siko ba mbote sur ma parole on a vite à vie et bien Blanchard à côté place on a tout pese na vite à vie parole pour et bien la monnaie vite à vite au gars. Ouais, bonjour. Bonsoir la famille. Ok. En fait naïm disu ina ben Poli nani omoni l'autre comprendre bien biso ba fan toujours que les artistes ba polémique mo ezanga mutuna makolo ya oyoka yo boye tango zolo ba yo zala so inani so zala nani so na tunyo pesa ngata des chansons oyo yo komono ba bwaka parmi bato yo landa ya wera et zalati tant so za libanga pe na katiti je comprends omoni tout le barabu omoni Esa question pour nous répondre après. Si on répond, non, on peut pas dessus. Non, si les sana nous n'avons répondre yo. Non répondre yo Bundeko. Omoni place mon côté au tigala au mona maestro aya na télé à Gafila wera ezalarati. Au tigala au mona ngoti. Si vous en avez nous battu na bino au bosala tam suboya moitié aux autres tam sous aspirine. Oya no moitié oya na sima lwa comme aussi ko bata malwa oya lwa ti wengemen
okotaka makambo mosusu ndenge asisi apesa exemple moko so olobi ke moto azalaka respect nga na kosenga yo pesanga video oyo omona fa aleka na tele na émission mo bagafela wera tanga bana bakombo toyoka eloko moko boye fa asala na nsima wera eza te. Bon, je vais te répondre. Ela tikanga na silisa d'accord, nanti que silisa alors. Tomona so tozongi na baimage oyo ntango moto ozokotela mwana ozokotela tozonga na image ntango afondaka orchestre na ye tomoni bamanquement barespect ya dega ya baboîte ya bapresque bakote moko ya barépétition tomona badega wana tomona même na batélé tomona badega oyo face alango te. Tu comprends? Ça c'est un. Ya olobaka masolo oyo oyokaka na nzela mpo makambo oyo non napesi na bakombo napesaki na kombo place mutu tozalaki soki otuni fa na yo wana koyebisa oli yoka omoni bapoint azolobela eza boye oyebi ke biso nyonso totongaka yokanisi kaka kenga na coin na nga nde navandi boye kaka nyonso banda tonga mpoka na lobaka malamu le roi de la forêt soki tozala bamaster tokotonga te ntango soki lobi mpe faux. Ah, ce qu'on lobby ndengona, oui, d'accord. Mais kasi point nazo lobela ya mwana eloko ya mabe ezali soki mutaleki na télévision soki mutaleki soki mutasolo yango na ba master na ye ezali solo le roi de la forêt bina fa libérer ngata sambal wana na tumbo webi bata mokili tozala na masolo ya les on dit ya kolobana nzela monika ndenge ya zoloba parle bana masolo oyo ya convoiturage ya bela ozalati omonate toyoka ngana yo toyoka ngaka mutu moko aleki na tili abetchongo par hasard jara bongo mais yo façon zo lobelo zo affirmer ngo comme si ozala ça dit ko zora maloba ya nzela te o toyoki ta musu mutu alobi oza na preuve te oyo meme on lo comme si ya bongo te. Tu comprends papa? Pourtant yo zo loba susu au bande lobi ko fana quelque part na ye azo tonga so ba tunyo tanga 2-3 personnes bozali na bango po fa bodo aba de tonga na yo boye banité. Vous comprenez? Boye banité ayebi yo te abanda mama ozo courage abanda kotonga na yo abanda kobeta vie main libre papa ata yo moko poza la ka ba TikTok to yara biso nyosto la sera na TikTok moi je suis A moi je suis B Otoni pour la tunyo question pour répondre nga pour rebondir na question na likamna loba pesa nga 2 chansons to 3 chansons ya yo otoyoka mabanga Poli Mantwengi, Poli Makumbainya. Pesa ngai des chansons na yo pour te développer. Mais parmi batu. Mais vite à vie, so dokati ye aye alobite ki babwaka ye libanga batu nyonso. Mais si quoi papa, j'ai là s'il te plaît, pardon. Obi tomboy pour na tunye bongo. Pour parce que soko bandi ko lobaka ngai obodi parmi moi batu tout moi na poto mobola arati. Bisu toza bana ya. Na mwana ndule po ka mutu nyonso bandiko beto li solo ku tutam susu Afrika ta mutu wana te amona na mutu wana te astafana mutu wana te yona tuniye tango ya bandiko loba tango bandiko loba poli tango bandiko loba tango bandiko zela tango bandiko loba obi yo zali parmi batu ba créa ba invisible yona tuni soza parmi batu wana si vous avez na staff. On est d'accord? Vite à oui, mais vite à oui, Zela na do kene bien. Zela répondre yo. Zela na te police Zela. Omoni batu musu baza ato ye. Tout peut ça va point de vue na biso par rapport à la situation oyo leka. Mais to juger te na oyo oyo za lokwa neti vite à zu parole. Silence du chef azuité. Poli azu Blanchard azana faloba. So do kene on a débat oyo e osala bien te. Poli oya lobaki a gardé yango vie da vie ayo défendre Fabregas na point na yona to gardons on a vie de vidéo c'est na tous on a nous papa grâce du chef tous mais tomber du ciel nanga kana lobelo moko ndeko poli zela za do pesa batu su parole bodo zongela bino to zonge bino to solo là parce que ngana lobi bien tant motuni ngai pourquoi botie otie photo ya Fabregas na sima na bité na ça les promotion pour un concert à Barcelone. Parce que ngana yebi kaza mwana ya le roi de la forêt. Mugaki na titi di mumpe Isaïe. Merci beaucoup la promotion. Blanchard Tokayo, Blanchard comment? Ça va bien. Ouais, Tokayo Blanchard. Ouais. Nangolo, Zambazo Batela. Nabino boza bien. Ouais, calme ça, promotion ya bana na biso na emo le roi de la forêt donc parce que bana na biso ba obeta beta. Et puis le roi de la forêt a obeta. Si vous devez parler c'est arrivé
le roi de la forêt et puis comme monsieur quoi. Ça va, merci pour la parole au Pessingai. Ngai lono lobaka ke wera en tout cas avant na nzamba bomba vraiment. Okay. Po makamu so azosala ezolekela biso makasi. Azana bana ye ndenge azana boti bana ebele malgré tout mais aboti bana ebele. Eloko kaka ke ngai nazosepela no na wera premier groupe balongwa wera obeta kaka na basala minene. Okay. Deuxième groupe balongwa wera obeta kaka na basala minene. Misu bazokendeke me wera obeta kaka na basala minene. Donc eloko tosepela kaka yango wana. Donc wera olasa toujours force na ye eza bao bakenda me ye aza kaka ti sikoyo mpe aza kaka tosepelani makasi nzambe abatela biso ye kozala fanatiki ya wera. Donc nayebi te so na koloba ngo ndeni esengo makasi mpo aokisa biso soni te. Aza leader de leader vraiment tosepelani me akotaka na bapolémike ya buzoba te. Polémique wana nayebisa yo oyebi ke le roi de la forêt aza mutu ya polémique te bafanatiki nde mutu badilisaka ye na bapolémique wana moko ye moko avant na venir boye tosola malesi ntima makambo ozoloba nga naza na kati wana de bino nde bokokotisaka na makambo wana biso moko bato bendaka na le roi yaka kolinda awa kota awa. Ah oui? Donc voilà quoi, Blachard, na sepeli toka silence du chef toka ona. Yeah, merci. Ok. Auchenga na munene. Ouais, nzungu titawe na munene. Comme dangolo baba chaka na munene po apesa ba famille na yembo te tomoni ba astronaute bakendaki na sanza to éviter so ba zonga ndenge ni donc voilà. De là na rocha de image parce que avant la banda naza na fona pesa na information. OK. Information donc juste c'est une information tout ça nango actualité L'album ni l'album celui qui n'est pas avec nous est content. On a calé. Là-bas, tu peux dire la fanatique X na Y. Non, oui, déjà, ça rendez-vous. Très bien, Weranson, un message là-bas à la maison Mernion sort, mais la bonne musique parce que Forest Nationale à Bruxelles, vision salon non pour mon yango, mais choix à bouquet de Bruxelles. C'est bon, tu peux te faire la parole. Tu peux te concert, tu peux te Belgique. Depuis Montréal, depuis les States, États-Unis. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tombé du ciel. Akoya. On a ba mingi te. Nangena ba plus par rapport à image on a tia quoi. Ouais. Donc pour un rappel, toza na ba dates différentes. Donc dans la date, il y a les 3 juillet na Zénith de Paris et Héritier Watanabe. Toza pe na date mususu, il y a les 4 juillet na Forest Nationale avec Yemoko le roi de la forêt. Toza pe na les 2 na les 3 na stade de France. Il y a Aigle Fali Poupa. Au compte les 5 juin à Fabregas, hein? Ok, sorry. Fabregas les 5 juin à Barcelone. Ouais, les 5 juin à Barcelone, il y a Maestro Fabregas, il est pas appelé à moi na biso. Donc, moi na biso quoi. Et là, moi, na yoki ndeka du sujet zo kendele. Bon, en tout cas, de la forêt to bangwa que ye aza pona avancement ya culture. Donc ye alinga côté alinga musique que c'est liboso.
Donc Fabregas aza mwana na biso, héritier aza mwana na biso, badepliki bango tout baza bana na biso. Tokoki kolinga te moko azala ya kokwea kwa. Donc nga Fabregas nayebi ye personnellement parce que ye aza mwana matete, nga mpe na mwana matete. Aza na quartier ya Nunga, nga azalaki na Mongo. Et après bakomi na Kunda kwa. Donc nayebi ye mpena personnellement. Nga souci na nga ezala Fabregas mpe akeye liboso, omoni musique ya lelo André polémique nde ezodomine. Polémique nde ezodomine. Omona comme si ba musiciens ceux baleki na ba TV ba parler sur musique na bango te, sur carrière na bango te. On est plus eza kaka polémique quoi. Donc moi j'ai nazo préféré na souhaiter que ye pe carrière eke musika parce que aza mutu moko boye aza pena na aza ba œuvre ebele oyo asala. Aza ba œuvre ebele oyo asala. Donc oyo ya motu eza kaka atiaka discipline, soit atie discipline en tout cas akende so liboso quoi. Eloko moko ekoempêche te mpo aza pena na banzembo oyo abeta ya makasi. Omoni musique eza lokwa ya kala te, kala ezalaki kokoloba na yo olobi mais ya mikolo ekomi kata olobi mais fo bamona mpe osala bapreuve mpo bato bandima o quoi. Omoni lelo toza na héritier c'est vrai que abandi carrière solo après Fabregas, mais au moins héritier aza quand même na bapreuve mo tangible oyo mokili ezomonana. Aza deja na baconcert, aza pena na makambo oyo bato surtout soki baotala ke non musicien oyo azoprogresse. Donc na préféré mpe Fabregas alongwa mpe mwa moke na bapolémique, atia pena mwa sérieux pena na carrière na ye. Mpo namonaka ye moko boye akoleka na baémission ye moko boye kaka neti mais apena bon musicien. Nga na osouhaite te ke ye akwea kwa bango tout fo bazala toujours debout. So baza debout nyonso wana ezalaka lokumu ya de la forêt. Donc na soki na wana je pense na continuer ce soir après. Merci Tombé des cieux. Merci beaucoup silence du chef. Papa Israël yo kotika sikote oka. Merci Tombé des cieux, merci na ba fan nyonso nye musique maison mère. Merci. Ngai boyebi concert toza nango tozoka ba place tosomba ba billet et puis nazo soutenir concert ya Maestro Fabregas. Poani nazo soutenir concert ya Maestro Fabregas parce que Maestro Fabregas aza wera son en miniature. Okay. Le groupe Vango wera son asali ba succès. Babimi c'est ba successeur babimi. Okay. Moni ya moto tika tant tozolo ba comparer ka héritier na Fabregas c'est zo comparer moi ina butu. Okay. Parce que magambo oyo Fabregas asali nanu héritier salité. Héritier na minute oyo azotonga nanu carrière na ye moko aza na succès ye moko ba successeur bazate. Mais wenge komi sous clan makasi tango Fabregas aye. Donc azana ADN ya wenge musique à maison mère. En ce moment je vous parle là de roi de la forêt qui a 60 ans. Bon. Donc dans 70 ans à 75 ans à ça année jibila otikane musique. Donc aussi longtemps Fabregas azali kimi rozala parce que aza descendant pesa parce que tout le monde Fabregas a misi bana oyo baza ba vedette baza baninga héritier lelo héritier benga bango na ba concert comme invité d'honneur. Bon. Donc biso bana wenge musique à maison mère en principe des choses il faut tous être fier na ba héros na biso. Moni ndeko na nga cholo ba lobi Fabregas fa tonga carrière. Bon bino apparemment boki parana bino Fabregas c'était réellement
parce que ndeko ocholoba awa ke no Fabregas azala ba concert te tana moninga héritier okipaka Fabregas te kota na nini na page na ya Facebook omona Fabregas auti ko se produire kala mingi te atalaki pe na kini te atozonga kini pas même 3 jours à na kini auti ba benga ki eza na vol o yaki na aéroport Njili wana vol yaki na aéroport Njili je ba miche ba kei aleki Brazzaville c'est moment za na kini mais avant avager eza na concert moko abanaki concert wana on dirait le 4 et s'il le 5 wow. S'il le 5 na ba 9h du matin azobeta ba concert problème ezali que ba concert mosusu oyo moni ezala ba miche bazobeta beta na kini ba ondima ba foulard ba $3,500 à 4,000 zomona yango zomona bazobeta beta trop Fabregas ya vivre na musique soki bakta malungi ezate oya obeta te alors ba contrat nyonso zomona wana bala na biso mosusu obenge bagenda kobeta ya kana no wana soki ya boy de pour interaki na marché côté mosusu eza ba biloko ebele toyebaka te mutu mosusu mona zobeta beta ba mosusu eza ba concert ba politicien ba relation na ya ba dakala ba jeune na ye maswa eza pena ba politicien te donc biso bafana wenge musique à maison mère tozalaka tiers na Fabregas pourquoi na zoloba bongo lisusu na moment oyo bazo manqué wera son de respect yenda yaki na respect alobi bapingaka te koto uti bafinga de koto uti attitude mupe ngai soki nalingaka nga Fabregas eza mpona bavaleur oyo apesa le roi de la forêt abimisela wera son bakoko soki wera son aza na bakoko oyo mpe baza bastar oki babi na file soki otali kutu na libomo moko boye wera son asala featuring na koko na ye bi na file donc ande avant wera son asala na ye featuring bi na file asa ya kosala teste na maison mare bakati ye mais ntango Fabregas apesi ye abimisi ye lelo basala ezalaki na nzembo ya Igo Sente nayebi nzembo yango te nzembo oyo basala featuring ya Fabregas asalaki featuring na le roi de la forêt ezalaki nzembo ya te nazoloba bi na file nazoloba nano bi na file ayembana ezalaki nzembo ya Bikorino Makaba ezalaki ya Makaba et puis concert oyo ya sukasuka awa merci ndeko nanga mpona rappel concert ya suka oyo Fabregas aotobeta balaki yango le 4 6 yango le 5 namonaki Igo Sente azalaki wana Igo Sente azalaki wana bazalaki na déplique Igo Sente azalaki wana et Igo Sente jamais akokende place oyo bamakaka oyo relation de respect donc soki ake wana c'est que le roi de la forêt ayebiki mwana na ye aza wana donc ntango Fabregas aye Fabregas aza bapremière musicien oyo bainvite oyo relation na baconcert lelo peut-être tokomona abengaka oyo relation tomema na CD te makambo basede kokendaka pa le roi de la forêt eza Fabregas moto abandi yango koinvite oyo relation na concert obilo bomonaka oyo héritier asalaka peut-être na poto mais première musicien oyo invita papa na ye na concert ahonore ye apesante na bapareil biologique na ye eza Fabregas alors biso bafana maison mère des fois tobosanaka babiloko wana nyonso tobosanaka ke honneur na biso eza bamusicien na biso oyo relation na bimisi mais totala mpe oyo aza na ADN na papa kobimisaka bamusicien à ce moment je vous parle awa eza bamusicien mosusu Fabregas aotobimisa sisi kaka kobimisa te tomona bébé chéri abimi tomoni Diego Maradona abimi tomoni Amado oyo aboliti wana abimi donc azokona toujours kobimisa nini bana donc ntango tozobeta lisolo ya concert ya roi de la forêt tokobeta mpe lisolo ya concert ya Fabregas ya héritier tosala elengi moko boki wera son mais mutu oyo abimisi bakoko na génération ya wenge apesi wera son bakoko bandeko toza awa toyebi ki wera son aza na bakoko wenge maison mère ekoma cla Fabregas aza parmi akomi kutu na bakokololo oui parce que ben abimiti bina fila bimisi bene biso ok bina fila bimisi bene biso toningaka plus biso to moni bafani mosusu ya wenge musique ya maison mère balingaka héritier po mo banjunju na ye azalaka nango wana nde bazomona ke ye aza vaut mieux héritier que peut-être Fabregas bango bamona neti héritier nde ezalaka vrai na wera bango nyonso baza bana wenge musique ya maison mère mais totala oyo mpe amemi bavaleur et puis na batibi ya banzembo na batibi oyo Fabregas aza nango namona lokwa akibwisa mpipa
Donc Fabrice aza na banzembo oyo lelo nazoyebisa yo ndeko na ngai soko vando yo kirbi no oyo nasalaki mosala wa boye omoni donc baza ba fierté et siko bana oyo Fabrice abimisi nde bazalaka ba invité d'honneur na ba concert à héritier bakende koyembaka banini papa Israël aussi sana maloba nyonso te garder na mwanda mdokozwa yo namoni lolo la belle à côté et puis The King azali toka The King ndamu The King toka famille yeah. Ouais, merci tombé du ciel, merci beaucoup na mambolobi na landi papa Israël Israël merci na intervention na yo, merci na intervention silence du chef tolobi boye bango nyonso baza batu baosala fierté ya clan wenge musique à maison mère tokolo bateke non bien sûr Fabrice abimaka liboso ya héritier Watanabe na kati orchestre héritier Fabrice abimaka na fenêtre mais héritier abimi na porte par la lettre la valeur na ye eza plus qu'est-ce que je peux dire valeur na ye eza lokola mwana oyo bapeseli masanga bien sûr papa boyaki libala mais mwana forcé nga fona bala kaka ndekolaka na koloko pola kinzonzi na mono za makasi apa mama mitiki nga fona koloko pola kinzonzi loba la ondeko bo sécuriser papa Israël bo sécuriser donc mwana fwa bala kaka mwana décidé na papa boy ke tang no libala ekoki te mais mwana lobi nga na kobala ka papa bien sûr mais Fabrice abimaki na fenêtre elle abimi aki asali pe simbi azali ba valeur assure ya wenge héritier aza ba valeur assure ya wenge bango nyonso ba wana bapesaka politesse baza poli devant papa na bango Fabrice a poli devant papa na ye héritier aza poli devant papa na ye le reste JDT bango nyonso photo pesa bango ba valeur na bango en tant que bana na biso vraiment baza bana ba bimi na kati ya muchopo na biso ya wenge musique à maison mère baza bana na biso eloko moko batebele bazobosana oyo tolingaka koyeba te mutu alobi bana bazalaka te franchement bato mosusu il faut tolongola bango na bomoto donc soki mutu aza na bomoto te fo kolongola pene na bomoto po lelo so ngai nazalaka fier na bimisa bato ngai nabengaka bango bana na ngai nalakisa bango kotambusa mutuka babengaka nga papa o comprendre babengaka nga papa mais siko ngai naza papa na bango te bamosusu ba mikolo na nga me babengaka nga papa mpona nini nabimisi bango na mosala oyo bango banda koyeba te napesi bango mosala bazosala bazozwa bambongo bazobokola bafamille na bango vraiment mais lelo moto akoya alobi ke o bana bazalaka te na eloko moko boye ozosala tombe du ciel lelo soki yo ndenge oza na panel obandi koforme moto mpe akomi mpe na panel donc moto wana directement faut reconnaître tombe du ciel que tombe du ciel c'est mon père ah oui hein alakisi nga mosala onga nayebaka te mais papa alakisi nga batactique tala The King itana no point na moni nani o vita vie alobi aza na question mo pona yo vita vie poser question na yo après tokozwa lolo la belle nde tokozongela The King merci poser question na vita vie ouais papa King olobi loko moko eza très bien olobi héritier abimaki na porte roi mwana baye kobala fab abimaki na fenêtre ok réponds-moi sincèrement papa na mwana oyo balisi akina ndako ya libala sima nango ntango akomi na ndako ya libala akomi kobenga na yo koya na ndako na ye parce que ya bali na mwana oyo abimaki libanda asengaki permission te akei akasali vi na ye aye kozongela yo papa soki nabimaki nasali mabe limbisanga mais tala eloko nabimila libanda yango oyo epesi yo esengo ya vi na bana na mibale soki ozala fier ya omela ma ya malili omela na mona nini bango nyonso bazaka bana napesi yo question de me choisir un nabi baza bana oui mais napesi yo question c'est-à-dire question ezala na deux réponses te eza na réponse moko à choisir tel que tu es là yebaki yo mpe kokabula bana te
bana bakabola Naboïté, papa. Naboïté. c'est yango tozokubela nazopesa papa. Déjà, question, j'en ai bien compris, nayo papa. nazozongisa te nazozongisa yango na yo Ok. The King. Vite à vie. The King a raisonné. Tous on a nous, Lilo Label. Tous on a nous, Lolo Label, toka. Okoyoka noko, okoyoka. Eh, Lolo Label. Toyoka yo Lolo Label. Okoyoka. Oyeka teninga na bina talabu, na moni bino. Bon, nga pona sujet oyo, mutafinga mutu te, Ya solo. mutu na mutaza na opinion na ye. Ok. Vrai ou faux? Vrai ou vrai? Ok. Ngana yuba oya nganga ndenge na monela alikambo. Ouais. Banda pa Fabricaz. Ok. Fabricaz akendeki abimaka na fenêtre nde papa lobi ndenge mutu nyonso ayebi. Akendeki ayaki na akosi ADT bopesanga passeport, bref wana tokota kuna te parce que c'est le cas. Alors Fabricaz c'est vrai azongaki lisusu na makolo ya wera monaki ke na kendeki ndenge ya mabe tika nazonga na ndako nanga nasenga papa nanga biskis nde na kendeki wera pe ayambaki to monaki ayaka apesaka kutu na CD na CD amemina mwana na ye a présenter pa wera amemina mwana na ye kutu a présenter na wera to mon et pas ya wera to mona Fabricaz apesi wera 2000 € to nyonso to mona. Ok. Mais problème nini o eza na Fabricaz? Fabricaz ami bebisa ye moko. La wenge elingandi ngwana te. Moni kla wenge bazalaka na jalousie ya kosakana te. Bamona mwano ya wuti na kla wenge akende komi a s'afficher na mutu mususu. Kla wenge loko na balinga yango te. Ouais. Kla wenge en tout cas côté wana penza bazalaka penza ferme côté wana. Eloko boma Fabricaz yangwana. Eloko musu boma Fabricaz alingi kotonga ayeba kesika ya otonga te. Merci maman. Merci maman. Problème na ye. Merci maman. Lobaka towa o ba portugais ba lobaka ayebaka te ke sikoyo na kotonga te soki na tongi ta musu makambo ekozonga esikoyo na koloba boye te po soki na lobi makambo le musu ekozonga. Fabricaz c'est pas le cas yebi place nyonso azali akosopa na ye poa biloko wana azokosopa wana ezozonga sikoyo na mato ya wera aza mutu moko aloba na ye te mais ntango azokoyoka bongo azotala akomotala sikoyo na lisu mususu ke mwana yeyo kaka oyo ngai na banda kolinga parce que tolobaka émotion. Oui. Zela avant son motion eloko ngana loba mama lolo oyebi ke kotonga oyo ti pe bato babimisa yango ezalaka pe bato kaka bazala motema mabe oyebi ke nga nayebi ke soki naza pire yo nakotonga motu nayebi epa na oyo totongi mais soki obimisi yango eza lokola yo ne mutu obominga yo ne mutu obominga sikoyo kotonga ya mabe nga nalobaka eza na voie publique. Soki mutu asali yango na voie publique, c'est-à-dire na télévision nde komi mabe omonde bobeti lisolo ya déplique ke batie nzembo ya wera aboyi yango bolokola yango botiela ngai ya mutu oyo wana nde komi mabe komi public tombe di chaîne limisa ndeko otala vidéo ya Fabrice akendaka pa Kofi otala kango asala nini déjà so mutu ake pa Kofi olomde nga mona talaki kuna musika ya kobatama akendaka pa Kofi balobaka bazobwakela wera ba jeton regardez pas des choses c'est la maman lolo asilisa kasi nazala moso mpona mama lolo nazali na moso mpona mama lolo na biso papa Israël lobaka si moso non problème eza awa nangi tosala mamboloko ya nzungu ntango yo ozoloba ta mama nono azoloba ke Fabricaz eloko ezoboma eza kosongisongi eza eloko mama azoloba soki tolobi mama totyango na monene parce que awa eza réseaux sociaux awa ntango ozoloba
zala na preuve tangible. La preuve nango. Merci beaucoup. Soki yo zoloba ke Fabregas atonga wera son. Soki to yebisi yo bimisa même ata The Voice. Oh yo yoka parce que to boy to loba o muta lobaki. Ke Fabregas aki kotonga awa. Te ngana intervenir na wana papa Zela papa Israël na ebiko so émotion na loba boya. Omoni ko tozoloba. Isa des voix, isa des bouches à l'oreille. Yango to lobi. Omote na na ebisi mama loloke ya mabe ezali na voix publique. Ozomona, mais oza des bouches à l'oreille. Et tikali kana ba spéculation aloba ki boya sala ki boya zongisa ki boya. Preuve exacte. Preuve exacte. Non. C'est ceux qui vous la rapproche à Fabrice. Boye bisaye, bo pesa ine toli. C'est tout. Bo pesa ine toli, c'est tout. Tala, botika. Mutazana concert, tobebisa molimo ya bafanatiki te mutazana concert. Toka mama loba. Même yango Fabregas atongaka mingi o nazoloba na bino eza solo atonga ya makanisi na oto opekisa oto loba na non papa Israël mama loba botika na loba botika loba azala libre loba calme na loba ki yango awa tozolinga to soulever te ke bato ba se soulever pona bato mais tozoloba to éclairer ba opinion par rapport à ba pensée. Mais tombe Michel ndekunanga o alati Varese ya RDC azoloba loba kyango sabe preuve azoloba nenga kanisi na Fabregas. Et oui, papa dossier oyo ya bana wenge tokobanda sala ngo pe système gane papa Israël lobi ya nzungu tokobanda yasko na ba preuve. Oui, la preuve te monte pona lelo loko ezaki brusque loko ezaki brusque lelo tozoloba ka tobeta lisolo to pesele tombe du ciel. Maman Lolo a complété l'idée Maman Lolo, pardon, tombé du ciel, pardon. Okay. Maman Lolo, pardon. Papa Israël. Maman Lolo, bon, on peut sa maman Esther Mote, hein? Papa Israël. Oui, Maman Lolo. Maman Lolo a zolo papa Israël, Maman Lolo a la raison. Ngai. Papa Israël, yo a répété à Fabregas. Merci. Ngaza na répété à Fabregas. Fabregas a entouré na batu maison mère. Na batu mususu. Yeba ki biso to vanda biso to zala ba proche ba musicien. Ouais. Amaka musu ba mise ba lobaka to kanga motema. To kanga motema. Omona pena ke ngana ebiso ke ngana bunana musicien moko awenye muzika maison mère pour la ventone. OK. Ngai. Na aloba komonete mais soka za azola nanga na panel a ebia. Bazala ka wana ndenge bomona bango bazala double face. Soko tuni bango ba yebisa bango wana ndiko wera. Bango balobaka wana ndiko wera. Sikulo bali ka mabete par pembe na yi. Bon. Bango sur Fabregas a tonga kara yako sans pitié. Merci papa. Maman Lolo azala musala sinon kudela yo bengali ya basi. Sikoyo toke. Ngana zala ba question. Toka na maman Lolo silisa po ya zala musala. Na musala te ponginde silinga. Ponginde silinga maman Lolo. Na kina likamoko et na kabongo. Nazaki na likamoko déranger kinge pesa inga kanda tangu na lali bien te pongi silinga il faut na sala na tongo. Ya solo. Na kan mingi ndengwa na so likambo moko e chokenge saninga pasi e kata anga pongi. Mais na c'est la musique te wala privé mais. Eza musique te, eza musique. Sikoyo kana. Papa na mwasi. Boyoka sikoyo. Ate papte eza ya musique te papa. Na kangi papa na mwasi te. Sikoyo. Tokei pa ya déplique bon alokola mutu bolimbisa ngaza lokola mutu baloka ye parce que nakanisa na mwandambo ya kindoki ya balu baza nango mwana wana modèle oyo wera simbeli ye na loboko
parce que wera azaki na azaka na souci des prix na ndenge moko osakana te okamo mama asepelaka na des prix na ndenge moko osakana te wera alingaki mpenza atindika mwana wana me na video na moni lelo nze aboyi koyoka nzembo awera Tumbo, jana na kata mama Lolo, pour ton information sur Yebite, vidéo ana sur la Tchaki Bongo, ils a pour na raté, ils a vidéo ana, ils a nzembo ya Gimale la chanté par Eric. Bo tapoter na moni ba mo signaler live, bo tapoter. Mama Lolo, maman. Vidéo ana tu dépliques Tchaki c'est quoi ça? Ils a pour na wera santé, ils a pour na nzembo ya Gimale la chanté par Héritier au bazar na mode froide actuellement yango aboyaki na ye ebeta eza pour na werate ko journée sans son mais modèle asalelaki yango mabe parce que za nzembo Héritier abeta na maison mère papa yo ndom tozongo na contexte wana na vite à vie ndeko olimisanga tu défends ozo défendre l'indéfendable papa pesa ba bozalaka proche na bango mo pesa ka bango batoli. Bon, nasilisana kitananga boyoka bien omoni lelo ata boboyi yango eza bongo mwana aza na se ya makolo awera oyo biso bafani ya maison mère oyo tokoki kosoutenir ezali kaka héritier parce que héritier mwana ana aza na mabe na ye akendeki ntango akendeki asaki neti kobungela mpe wera me ntango amoni ke te moto oye mutu asalanga fo nazonga si natala botapote live bakomo signale botapote live s'il vous plaît tapote les live parce que c'est botapote bazo signaler azonga mutu tala respect oyo héritier aopesa wera nana mona te mutu azopesa wera mbote avant koma pembeni akauki nanu akauki ye nyonso alongoli linete akopesa wera son mbote eloko wana ça m'a beaucoup choqué ezali choix na nga na koloba vérité oyo ezali mwana oyo tokoki kosoutenir na maison mère c'est héritier à part ils a choix na Israël ils a choix na mais ata na omoni oyo nalobi etikali ndenge wana Maman Lolo, merci beaucoup. Malgré tout ma bien salaki après ton aweration maman sikoyo na mwana tonga yo na mwana manqué au respect na miso baturu pour nani papa na bino na ba question na mwana tongi yo mama abangi yo aketonga tant fufu na boso mwana manqué au respect ya kolobeze belé omoni za proche ya Fabregas obi Fabregas aza mwana malamu na koloba no vérité ngana tunyo question mama bino mibali ngana otuna bino ka ba question question kaka azoloba te botonga ye bato tapote basinale live makasi botonga ye kaka munoko omoni mpe na ndenge akenda kosafishe na ye pa akofi tomona ye na kofi bazobwakela wera bajeton tomona na biso tomona biso bafani ya maison mais tomona héritier atabungaki mais azonga bopesa ye nde conseil Tolin ba opesa yi atika di romanti o déjà les bozolo baboye mama Lolo akotala live oyo pesa ka conseil yo pesa ka conseil mbala mo atika songi songi za na be preuve te ozana preuve te songi na makanisi no kaka na makanisi na bimisa na vite bimisa personne na live oyo tolobi yango bimisa na biso bimisa na biso mama Lolo poli to alors vite à vie ndeko vite à vie ndeko vite à vie omoni oyo tozoloba c'est dans les soucis to construire ndeko soko moni tomati na panel 3 personnes balobi yango
C'est-à-dire que et l'autre ozosenga na bino bozala rapproche na ye bopesa ye conseil. Non mais ndeko ngata na lobaki likamba Fabrice awal natangaki bakombo bato soki Fabrice azoyoka nga ayebi na lobaki tozalaki ne biso nyonso tu tozalaka na mbabiti na mabe ya koenregistre bavoice te ndeko Israel atangi kutu komba moto tokotuna te ya Jani déjà kufa na non nazoloba ndeko vite à vie malembe papa natangi soka yebi fi moko Rita ayebi Rita nani ba Rita baze belé Rita nani ye ayebi ah papa na sisi non na persona na Zelandeko na persona kombo place vanda na sisi ambri nani soki Rita wana ko ah papa mamolo besoin donc non tika ba bilo papa vite à vie biso batu nyonso tu bazalaka na bizaleli ya mabe ya koenregistre batu te ok donc na pesio déjà ba élément wana soki azoyoka nga ye moko élément mabe eza loba de tubona yo tu na ndeko 3 personnes likambu 3 personnes awa ba ye ba mati na live ba lobby na yo donc bato bazalaki ya baloba déjà likambo yango me ngai nalobaki yango mama ngai oyo nalobaki yango lobi to ya na ba preuve bato bazana ba preuve lobi ba ya na ba preuve papa police vous papa police vous oui botinga biso beto lobango ndeko na ngai si medio lubaki akoti ya ndeko na ngai omoni makambo ya Fabrice nga naza témoin oculaire ngala webiso même café room amasa nanga Fabrice amasa nanga depuis ka amasa nanga Olivier aza amasa nanga wana génération nga na tamboli na bango papa Israël ata lobi ndenge nini Fabrice c'était mauvais assez je te jure, papa Israël. Non mais tozoloba, oliba conseiller papa King, oliba conseiller atika bizaleli wana bazako ko pesa ba preuve yaka na boy. Fabrice a fait la répétition papa Israël a fait place Fabrice a fait la répétition. Fabrice a fait la répétition na Maralis a wana ma campagne na station ma campagne. Ngala kenda répétition na ye na vana na ba mission na ye ba cri mususu ya beti ngai mutu na zwa ba cri ya mai ndombe na pesa animateur na enga obi tombe du ciel obi malamu na linga TikTok so tellement tout le monde a raté to yebani mutu nyonso na permis le bomba na lingi mutu mso roza zela tombe du ciel obi ke mutu mso ko fana masumbalesa mazo finga mutu afana na États-Unis po bike ba okuta na te ba omuna na te TikTok lo ba malamu na papa yo ko nga bafinga nga itu TikTok mondo fo mon mobimba lo ba malamu na papa King lo ba medio maloba parce que na moni pardon vis-à-vis pesa medio maloba nanu King zera medio na lobité là je moko ya so tuni Olivier ayebinga soko tuni Deplique ayebinga soko tuni Miel ayebinga soko tuni Tade ayebinga soko tuni ba musicien wana bino nyonso baza ayebika na bino bino nyonso bazo mataka awa ayebi bino non papa ayebika papa Israël bino bazo sala ke bana na biso baza na comportement bino boza bien te na panel oyebinga très bien papa Israël King itoka na medio aloba biso beto loba s'il te plaît biso beto loba donc pesa ba idée na biso lobby tozonga awa bapesi ya restriction visibilité et restricted do bazokata kalata medio loba ouais merci Alex Tima tombé du ciel merci beaucoup yo ngai na lobaka pona biso afana maison mère biso ndeti na loba ndeti ngai wera ou rien malgré bazaba mais wera ou rien bino oya défendre bango ke o etel bango nyonso défendre mon côté parce que tout le baba mutu to le ba Fab Gasa bima aya opesa papa CD na premier album ne Fab Gasa opesa wera CD na premier disque aya boiso na deuxième et troisième ndetanga yo comprendre mais aya faux et tu pas kenda makaba respect azaki na condition bapesa ki tolérance papa Israël tolérance
héritier akendaki amake wera barespect maintenant comprendre qu'on a père nanga héritier azonga sikoyo na maboka wera na vrai parajari héritier sikoyo azonga maboka wera vrai bafa bugasi bayaka pembe na wera na ba deux faces héritier ya pa wera na face moko sikoyo malgré ba manquement na ye maintenant azongi pa père na ye azongi vrai parce que fa bugasi pa manquant kaka parce que boye bisanga te fa bugasi ya kopesa wera disque na premier disque na ye na premier album na ye non jari ezala boye ba deuxième ba troisième si je trompe pas totika na 10 secondes totika na 10 secondes je vois live ezokwela biso toza bafan na wera Fabrice conseil na telefone live ezokwela kala kawa na mwi basekonde ezami tozala na live ya bien awa na mwi basignale biso makasi nana ngwa signale biso boye ko vraiment nzambe na ngai moto azalaka vrai ya wera se héritier aza vrai na maboka vie na ye amakai ba respect 8 ondimi maintenant azonga maboka vie na ye ayi na face moko na ba deux faces musique yo bino olinga en fait nga comprendre bien bino olinga bato ba pesa bino mbongo c'est normal mbongo te olingaka Fabrice aveuglement mais bozo rendre mauvais service nini yo na tuni yo question moko wana rotile susu tombo disela Spajari merci beaucoup webi ke ba pesa biso mama na restriction ya munene Spajari faut zalaga do ba flero ka bosi boye ba bomi restriction oui, vous allez avoir un loba, si vous avez un loba, tomber du ciel. Il y a une nani poli. Ubane goluba awa. Ngana lingi ba tanga na una munene. Tout na ba question ya mutozo ba pesa ba pesa conseil. Yo lobe lo ko na benga na tout no pesa na réponse na yango. Je vais répondre. On dit na répondre yo. Oui. D'accord. Ndeko nanga, oza ndeko na solo bandeko. Mais omoni photo na ti awa eza photo mwana nga nga koza la père na o on comprend. Je te dis hein TikTok on a le zela na s'il te plaît na koza la père na o koza père na ngai je te dis na koza la père na pour moi la sona amasi mon moyen lo ngina yete ni koza père na moni lo na répondre oni to be disi ya na bi TikTok mutu to na permis mais na so yebisa yoko olingi na tia caméra okoki koza caméra nga na koza père na o Spajari merci beaucoup Spajari donc nalingi na répondre répondre d'abord yo poser la question c'est là na répondre ngamnokabula parole toke na ordre poto ça des autres toki okobota mwana 39 ans pas tu sais koza père nanga oui nakobota mwana 39 ans ko uwaka so nakobota mwana 39 ans te kasi on a tout no soki okobota mwana 39 ans yango nazoyebisa ke uwaka so na neti masa nanga ok donc boule siko âge na ngai ouais on comprend hein comprendre voilà na yoki mamolobi te na lobby hein uweka so naza neti masa nanga boule âge uweka so nsoka kobota mwana 39 ans te pourquoi pas voilà donc so tanga de te pourquoi pas obi ko tanga pourquoi pas eza sous question netité obi yango donc nalingi koloba nalingi na loba sous question netité c'est dit okobota mwana 39 ans te oza na combien nani mwana nini mwa mbala 60 ans kobota mwa 39 ans te obota obakisi bambula na yo obakisi bambula na yo abakisi bambula na ye lobakasi obakisi bambula na yo vite vie omoni ndeko na ngai loba na yo papa vite vie omoni oyo nga nazoyebisa yo eza je te dis ça na expérience na ngai naza mokolo makasi koleka yo ozomona bana wana lokola boza papa yango biso napesi yo ndeko biso tomateri misiki ko tombe di ciel
Oli. Joue ton papa. Papa Isaiah, c'est pardon. Mon colo, c'est pardon, Papa Isaiah. Donc, vite à vie. Et là, on sait ça. Oui, papa. Papa Loba. Ndenga bozala kawana, hein? Oui, papa. Beaucoup zala utile, pas Fabrice, ceux qui vous ont passé ma conseil à bien. Parce qu'entourage à musicien est bon, ma musicien. Vraiment. Et bon, ma carrière est belée. Nenga mama autour le bana boye bisakari que mon côté Fabrice yo peut ma musu ko lo ba bon côté. Oh et puis muto a pe men na côté. Vous comprenez? Pour Fabrice akenda pas Kofi bazo sekawera. Ndeko nanga. Kawana na koyelo ba preuve te mutunu so monango. Voilà. Donc bon peut ça un des conseils, c'est tout ce que je te demande. Mais azamona na biso to ko boaka été. Oui, que Azal les seuls mois à aboti bakoko ebele, aboti ba ebele. Voilà. Kofi kutazo luka bakoko banda kaka koko nae nanyo ya bima ambassadeur bima ti le koko musuna abimite. À part Petit Fali. Vis-à-vis. Ouais, mais Dieu, toujours. S'il te plaît, on a une autre question, on a mon souvenir que l'eau mort. Vas-y. Je dois suivre une musique que le tala climat ya maison mère na fait rigole. Moi climat on est zati. Ouais. Déplique à boyba tianzemba wera ba tianzemba faire. Na bandeli 10 000 fois. Maman l'eau n'a pas ces réponses na yango. Tu comprends? Ce que moni pomba a boy nzembo wana ibeta. Et boy on peut na wera. Soit daki mayele, soit daki mayele. On a marqué, on a les expliquer. On a bon peut nous expliquer ça bongo. Maintenant il fait le moko. Voilà tiaka nzemba wera. Mais on est yembati. Ndeko zela, vite à vie. Yo za porte-parole il y a duplicité. Oche le ya Fabrigas. Non. Papa Israël. Papa Israël. Naza porte-parole. Naza porte-parole ni afa. Naza porte-parole ni afa. Ni a déplique. Mais là soy kondeko. Ouais. Oza villageois. Donc, makambo déplique et concerné yoté. Baluka porte-parole to fanatique ceux qui a déplique à répondre. Yoka, Papa Israël. Papa Israël. Ceux qui n'ont lobby n'a pas essayé réponse souvent parce que na WhatsApp il y a des plics à justifier à moi à commettre le mokwana. Je pense que l'on était déjà là. Na WhatsApp n'est parce que na numéro on est tout sous la tobé tabal na Paris. Tu comprends? Il y a artistes. Les artistes comédiens en fait à rapport à biso tout sur la des plics tout comme ça bi au mobile. Pour ça comme ngati. Si on posera comme tout ça na TikTok masquer les gens. En fait eloko tiwana na nga selon moi na yebike a boy nzemba werati a boy gimale et dans nzemba riche peut-être gimale dans nzemba riche dans nzemba werati. Donc au fait donc déplique azoluka conflit héritier to bazaka na conflit. Bazala susu na en fait tout va bien bazala susu penda na couranté. Parajari. Adrisha les sénateurs mbote na place osali. Et tombé du ciel. Aboya qui gimale la ne beta par rapport ya ninyo. Aboya tu comprends? Aboya pour a commis le mot na WhatsApp na wana. Aboya pour na Maman Lolo oyoki esquisse à déplique. Olali to za na Maman Lolo. On a raison te papa. Ah là la souté kalaté ko to na ke sokola na ngapona kende zwa. Nous avons compréhension et nous on a raison te. Maman Lolo za la bazi na ye. On a raison te. Au moni nenge zaki wana. Maman Lolo za la pre. Nzembo wana c'est vrai que yo ka to tunie bongonde ya aningi fabrication to aningi depuis. Ah, au moni nzembo wana. Nzembo ta yemba ngo oui. Mais nzembo wera gimalela. Nzembo wera oui. Nzembo wera. Au moni na saki no kwana saki saki. Zila. Tombé du ciel. Et comme là, par exemple, les gens ont rendu moro buita, monsieur na médio, on a tous un médio. Si on a là que photo moro bui, dans ce tas-là buita de télémagie. Ou peut-être vous avez pas papa ou la sanga blonga batouti. Et comment? Oui, bien sûr. Pourquoi nous comprenons le guanati? C'est quoi? Oh, yaki na on a réseaux sociaux nan. Oh, et là qui live bakati ya kukata. Ah. Dadi machuda Angleterre kweyate machuda na Angleterre mbote na place ozali to moni. Mama Lolo ke no sokola po orate bisite. Ngala okende sukula na ngai. Mais on waneza excuse te.
wana nde bozolobela yango mama lolo yoka moto oyeba oui kaka na oyeba mama lolo atomboki yanga ye pour l'instant toza kaka na mwana moko oyo azokotosa oyo azopesa wera mama yo kaka respect ezali kaka eza kaka héritier tia na biso Fabregas isi akende na ye komitalisa pa ya eza vi na yo akenda na ye oui Fabregas akenda na ye ko akenda na eza vi na yo mama toyoka de king asilisa kite de king silisa kasi papa Israël. Merci. The King. Tombé du ciel. Merci beaucoup. Ouais. The King. Non, yo kayo. Ya chira ngata mo ba fleur ko ba. Injustice mo la bien. Kitoko mère, bon boulot mère. Bon téléphone. Kitoko mère, bon boulot. Merci. Et là on a solo bas. Tombé du ciel. Ouais. Il faut ba médecin au babima na maison mère, faut ba la vraie. Ah merci Ndeko. Voilà Sparadjari. Merci. Sparadjari. Musicien babima na maison. Faut pas Sparadjari azalaka, weke Sparadjari azala mwana ya nani ya Saddam Hussein na tika na mikili ya. Sparadjari. Saddam Mobutu, Saddam Mobutu ouais. Sparadjari boire papi de nous. OK. Donc bide. Bon, tant que nous remisser malinga olobango te Sparadjari mwana Saddam bena. Loba na continue le king. Ndenge eza wana ba musicien ba mutu munene toza na eboye bande il faut bazalaka faut bazalaka yo mona kata limbaka te banda so azotsa ba fleur atsaka mo banda na teme ba il faut bazalaka vrai ba musicien bele ndenge ozo mona bango même héritier bazalaka mususu ba choter wera na mopanzi bango nyonso ndenge omona bango wana sikoyo the king yone solo oyebi keza na bafanatique mosusu ebele bazalaka choqué na oyo tozoloba bayoki omoni babiloko bato bazoloba na bakamarade na bango na bandako biso nyonso tosala yango toza basente biso tosala yango yokanzinga na israel matonga le roi de la forêt tombe du ciel nabetelo eloko moko nazokomprendre eki te nga siko nazolinga boye masolo oyo bobetaki natinel na bachambre yango nde te télévision nde soki naleki na télévision nalobi ke le roi de la forêt aza fort wana ekomi eza mabe mais soki nalobi yango na se ya motema na ngai na bamasa wana eza mabe te wana eza tozosolola na biso wana eza tozosolola na biso mais mutu moko nde mutu akozwa yango akei abeti tombe du ciel le problème wana olobi no asolo mais le problème est que ceux qui commis batebele bakomi ko remarquer yango eza bien mais eza kaka na télévision te eza ya kobata nazoloba na télévision te na privé ceux qui batebele bakomi ko lobela yo likambo wana c'est que faut corriger. Oui, so bolobeli ebongo bozo protéger mutu mais aussi longtemps asali yango na télévision te eza nile sans effet. Non mais tombe du ciel oui eza na télévision te oui eza na télévision te ndeko c'est vrai. La bien. Oyebi ke baza ba artiste. Oyeba ke Fabregas abimisi nzembo. Oyoka ngo. Tombe du ciel. Zelana papa, poser la question. Zelana pardon. Tombe du ciel. D'accord. Tombe du ciel. Oyebi pourquoi Limbo n'a suspension? C'est na évident. Oyebi te. Suspension ya wenge ya kalato ya mikolo yo. Wenge na maison mère avant bato mu vague wana ya emema ba musicien. Oui pourquoi Limbo na suspension? C'est évident. Ah. Ezalaka le chichotement litoi. Tozalaka na bis, ponga pe na zalaka na bis, to Angola. To lux. Limbo na ba sentiment na zalaka animé, azaka muta animation. Vous comprenez? Ouais. Aloba exosepe ya kansaka nini yango na gladi abani koloba bongo bango ba ali mbonga père na bango biso kutu tozokemba biso tobeta ba musique aloba bongo alimbo mais père de moi da PDG yoka na beta histoire frère na beta histoire frère mais alimbo nda finga te kaka ndenga banosa ba scène na ye wana mutu moko amemangwe pas prise bon. Il ne pas presse, Babamba Limbo na suspension déterminée. Est-ce que vous bien où?
mais bato mosusu mpe bazalaki wana bakomante bazoseka preuve par neuf ndeko na nga miel azalaki azoseka tade azoseka olivier azoseka deking na kati yo te omoni wana bozotonga praise boza na kati ya entreprise parce que ndenge boza wana biso wana ezalaki entreprise ozo comprendre eza boza na kati ya bureau bozotonga PDG wana eza normal mais ndenge kaka tozoloba biso na biso bafani boye tovandi place moko tozosolola ata natongi praise mais na bien ngai tombé du ciel nga naza wera ou rien yokanga na bien nga naza wera omoni nga ndenge na oloba bango kutu ayesala nga kutu na koloba bango te mais so na oloba bango puisque eza débat tokoti nga c'est wera ou rien nga nazo biso nga na beba na ba mise so olobi ka na wera olobi ka mabe pona yebike nga nde naza boye na carte mais yo wana kar ngana mona ndenge ya parabino bano ya makolo o ngana mona ndenge yo sala test na la samba makolo eloko te peut-être jini moko boye olokota na kato chemise moko boye ya kwantini mais oye o komi na maison mère o zui tala papa bofanda vrai bosala ka vrai na mitema omoni wera wana s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon, si quand si ça papa Israël, Oloba. Wera ndenga zawana. Ah, passe na monter ma tomber d'ici. Pourquoi na Oloba bongo? Papa. Muta kabola ka gloire na ba musicien na ye. Papa. On a déjà Jibé. Ah, Jibé a solo na Félix. A bengi musicien na ye yaka. Yo mona déjà jiba solana mutambongo abenga misene yaka namoni doza na vrai débat papa Israël vite à vite tout ça plan au lobby na air video comme tomber du ciel au bangi botika ba biloko mususu ba misene mususu bayaga na idée naza nango papa Israël omona bango nde bayaka papa Israël maloba toka comme ça tokata live tokotango lobi papa Israël idée naza nango ekima de king tikela nga pe mwa maloba mukina loba boye papa Israël loba namoni bozo vouloir fabriquer mingi pour tant mosusu afigiraka na zaka na 1 minute par personne hein papa Israël résumé na 1 minute mutu neto 1 minute après mutu akobimate to kobimaka miyo sombala mubiso sombala mo résumé na c'est bon OK mais ozinga na ba minute na ngako ofozo ngisa OK na lobi boy bozo vouloir fabriquer ce qui azo figurer de fana na Kofi au Lomide. Mais on est nyos au fabricage à pesaka le roi de la forêt peut-être pour tenir quantité. Depuis tu répétera les sous dans la zamba tu comment répéter na nini na kimpoza. Ba musicien minene o wera son abimisi. Wera son fabricage ça le ser artiste o akena ba musicien na ekuna. Ma vidéo ça na bomona kangote na kimpanza wana. Fabricage a autre chose trophée. Il y a meilleur africain trophée à meilleur artiste Afrima akena otikela ngo Kofi poani ai nango ti na kimpwanza eko pesa ngo wera bi musala papa le kisakinga tala fruit nango vraiment mais biso ba misa maison mère toto zapengo to mona ngo lo côté non parce que bati ba bebana déjà na Kofi depuis ba bebana papa okatanga maloba na 1 minute boniko papa Israël bomba si jona to développer ngo lobby to pesa silence du chef loba to ga yo silence du chef ça na 1 minute loba 1 minute oui na moi débat to ma petit tongo quoi te to sango lobby neza bo to reporter ngo lobby parce que makamu oyo pour aussi ça bien lobby to ça déjà les lobby bino ça déjà les lo ouais to sango lelo na bino na ba après midi gas ba hernin yo lo baga to ça la ba et parce que bateau de dans la panel loko follow si sango penal lo to médecin ouais oyo bazo pesa fabriquer maboko baza mukera panel ce ko chelo bi batu nyos ba mata baza ka pour héritier
mais goye ça va ta fabriquer ça va y belelo tu zana va ta fabriquer ça mais ba ta fabriquer ça on va battre drapeau fabriquer baza papa aussi ligini aussi ligate silence du chef Loba oui n'habite vite à vie aux amours matete ouais matete oni daki wapi na quartier nini Kinzazi Kintaku moi Ndombe parce qu'on avait plusieurs maisons en fait. Ah ok mais mon côté avait beaucoup te boss biso sikoyo liboso tozalaki totali na baedingwe wana epa koko mais place ya bana voyager ezali totali na ngufu donc ngufu je vois c'est comme ça qu'on ngufu na face à mongo itoko silence du chef toka poli c'est une minute na ye à tout une minute c'est quoi déjà poli Loba na si ça c'est juste silence encore ça sur de bomba quelques secondes guys please silence aujourd'hui déjà une minute sinon solo ni solo ma famille non désolé nasi sarawa juste mais solo ma pour bazo bloquer biso awa donc live ezo kata na ngite YouTube na ngite TikTok kata biso faut kata ok donc nazo rappeler que le 4 juillet tous en concert basala kazani na kwa balanti basala pona amour pour le neti tombé du ciel on a coutu donc c'est-à-dire Allah la grande maison la maison mais ça danger Alex Tim yaza ni tellement on a présenté Bruno Lubic bon propre na wa ka comprendre bon propre Tombiki au moni bon dans la maison de changement en qui monter le plan bon on va sur 1 million dans 2 jours